Bonjour, bonsoir, Nabandeko Balandino, c'est la Voice TV officielle. Depuis ce nombre de Nakombo na Yesu, j'espère que tout le monde a bien. Bandeko, ceux qui sont à Liboso, pour na koya na chaîne Nabiso, soyez les bienvenus. Pour vous santé, pour s'abonner, activer cloche et notification pour permettre à kayo tant d'éléments et côté aux angate. Ceux qui peuvent déjà visiter la chaîne Nabiso, merci beaucoup pour la volonté na yo o zanango ya koya kutala belema na kati ya chaîne Nabiso. Bandeko nanga lelo tozo na recette Nabiso ya mbika, tozo sa recette ya mbika na ngombe. Pour na ko réaliser recette Nabiso, tozo na besoin ya mbika ya ngombe ko awa, na laksa bien mbika ya ngoyo. Tozo na besoin ya ngombe ya ngomoko, tozo na besoin ya huile, tozo na besoin ya bouillon oyo ya végétal. Tokozana na besoin ya ndembi, tokozana na besoin ya cube tomate, tokozana na besoin ya tomate, tokozana na besoin ya matungulu, tokozana na besoin ya ail, tokozana na besoin ya turmeric oyo eza kikirma oyo eza ka jaune wana na usali nango kaka muke pona na besoin mbika nanga ebima pembe te. Alors pona kobanda recette na biso na kobanda nanu kotokisa o ezali viande na ngai eza déjà esokwama très bien, tosokolaki yango bien, totia yango na kati ya nzungu na kotia ba ingrédients ebele te. Awa nazotia juste cube tomate na ngai, natie cube tomate na ngai awa na kati, nazwi mai ndambu natie, na finiki yango eke na moto. Oui, bandeko sikoyo wana ngombe na biso eke na moto ezotoka, en attendant ezotoka tokobanda ko préparer ba ingrédients na biso pona kotuta mbika na biso ndenge na lobaki na kosalela turmeric na ail na ndembi. Mais pona kotuta mbika na nga nazosalela juste turmeric oyo ezali kikirma na ail na ngai na bandi nanu kotuta yango. Tokobanda kotia pause pona video ezala vraiment mulai te, totie awa tobandi kotuta tozongi juste après avant totia mbika na biso tokolakisa bino ndenge etutami. Merci. Oui, bandeko na nga wana tosisi kotuta ail na biso na turmeric, j'espère que bomoni ndenge ekomi etutami vraiment bien. Sikoyo tozokende kotia mbika na biso pona totuta yango ensemble. Tozotia mbika na biso bandeko na ninga yebisa minelo comment on explique minelo comment totie déjà mbika na biso na kati ya libuka. Avant to bando tuta mbika na biso na yebisa bino tokosalela bouillon oyo eza déjà na mungwa na kati. Nazwi na osala vraiment très attention parce que na tiaki cube tomate déjà na viande nanga eza na mungwa. Nazwi lutu moko boye natie nazo balolango avant na banda kotuta. Raison ezali ke bomoni soki olamba mbika oyo eza ya maboke soki otie boye te okomona tango mutu abanda kolia mbika na yo, tango banda kolia mbika na yo osentir ke na kati ya mbika wana mungwa eza te. Mais soki osali déjà boye, osangisi yango déjà boye, et ko permettre atambika na yo ebimi ba boule mutu tanga kozwa mbika alie akoyoka kaka mungwa ekotiti na kati ya mbika. Donc tosangisi boye tozokende siko kotuta mbika na biso tokobanda kolakisa bino étape par étape ndenge mbika na biso ekobima. Na bosanaki tokozala pe na besoin ya mai ya moto oyo déjà etoki pona kofina mbika na biso. Tokutani tango mbika na biso ekokoma na étape mosusu. Merci. Oui, bandeko na nga nde tolobaki tobanda kolakisa bino ba étape nyonso. Bomoni mbika na biso ndenge totuti yango eza tokotia 2 tours parce que mbika eza ebele, libuka eza mokie mosusu yango etikalaki oyo eza toka liboso. Totuti déjà ndambu, sikoyo tozotia mai pone permettre mbika na biso ebimisa mafuta. Mai oyo bomona ndenge ebimisa milinga eza mai vraiment etoki. Totie toko continuer kofina mbika na biso po permettre mbika na biso penza ebimisa mafuta. Tokutani tolakisa bino ndenge mbika na biso ekobimisa mafuta. Merci.
Oui, bandeko na wana asi bomoni vraiment mbika na biso ndenge échanger bomoni mafuta ndenge ezolakisa na kobakisa lisusu ndambu ya mai mpona to continue kofina mbika na biso ebimisa vraiment mafuta ndenge tolingeli tobakisi lisusu ndambu ya mai ebele te ya moto tokutani lisusu. Merci. Oui, bandeko na wana to continuer botala vraiment bomona mbika na biso ebimisi penza mafuta pozomona mafuta na ete na tombola po bomona bien ebimisi mafuta na yango moko kaka eloko oyo epermettre mbika na biso ebimisa mafuta boye bandeko eza mai ya moto na kofina ozochama ya moto mukie kochama ya moto ebele te parce que so otie ebele mbika ekoma potopoto ekozala difficile mpona ofina ngo na sir bomonaki vraiment ndenge na banda ya kobakisa mai na nga mukie nazotuta yango boye yango epermettre bozomona vraiment na sir caméra ezolakisa bien bozomona nde na ofina kofina oyo boye nde epermettre mafuta na mbika na biso ebima boye bozomona malgré tout eza vraiment facile te na libuka na biso ya mukie boye na poto awa libuka mukie boye ezosenga pene otya ba énergie ebele mpona kofina mbika ekoma na niveau ya kobimisa mafuta bomona pena mafuta na tiki mwa temps oyo po bomona nde na ofina nde mafuta ya mbika yango moko bomona yango vraiment ebimisi penza mafuta donc oyo ekosala mbika na biso ekopanzana te ate epanzana me ekopanzana makasi te bomoni vraiment oyo eza mafuta na tie kamera oyo eza mafuta ya mbika yango moko ebimisi kaka ndenge nazofina boye na mai ya moto bandeko tokutani nake kotya mai na moto na nzungu etoka soki etoki wana nde tokutani ntango totya mbika na biso na moto. Merci beaucoup. Oui bandeko wana bomoni mai na biso totyaki na moto etoki deja mpona totya mbika na biso sikoyo naolakisa bino bandeko bomoni oyo nyonso eza huile oyo ebimi na kati ya mbika na biso eza vraiment ndenge tozwi temps na biso ya kofina mbika bino mo bomona mbika na kati kuna ndenge ekomi tozwi temps na biso penza ya kofina mbika huile oyo nyonso ebimi na kati ya mbika nazolongola yango na obwaka yango te na kosalela yango toujours mais bokomona eloko nini oyo na kosalela yango bomoni vraiment ebimisi ebele donc nde eza bongo soki bomoni même couleur eza jaune ya oyo ya eloko wana na tiaki ya cucurement wana na tiaki donc eza soki okontinue kofina mbika na yo nde mpe ekopermettre vraiment huile ebima na kati ya mbika na yo donc wana tozokende kotya mbika na biso na mai oyo totokisaki bomona pena mbika na biso ndenge ezokatama libo ya kokangama parce que efinami bien efinami vraiment très bien ebimisi na huile nango wana ndenge bozomona mbika na biso tokati boye totie na moto so bandeko bolimbisi mokie nazozwa lisusu vegeta oyo mokie naotya na kati ya mai po epermettre mungwa na ngai mbika na ngai na kati eza toujours na mungwa ebele te fo kosala attention vraiment na mungwa bomoni mbika na ngai yango wana ndenge efandi na kati kuna donc ekopanzana te bomoni wana tokangi mofinuku na biso totiki mbika na biso etoka tokutani après bandeko bolimbisi vraiment video oyo ekozala mwa mulai parce que recette ya mbika oyo ndenge tozolamba yango na viande tout comme soko ozolamba yango na soso ezalaka vraiment mulai bo excusez video ekozala un peu mulai. Merci beaucoup. Oui bandeko wana tozongi mpona totala mbika na biso depuis totyaki yango na moto totala yango bomoni vraiment bomoni eza kaka mibimba epanzani te parce que mbika na biso etutami bien totyaki yango maki te totya yango maki te mpona mbika na biso ekangama boye kaka ndenge etutamaki très bien wana nde mbika na biso eza ya kokangama vraiment sikoyo tolingi tokatakata yango mwa ndambu mpo epermettre mbika na biso ebela bien bomoni ewumeli na moto mais eza mobesu emonana bien te tokata kote mosusu sorry nalakisa bino ewumeli mais bomoni eza mobesu
parce que ça vraiment ya kokanga makasi. Sikoyo nazo kata katango mwa ndambu parce que nalingi ezala potopoto te ekata na mwa ndambu mpona etuka bien. Merci. Bandeko wana sikoyo totiki kati mbika na biso na bamorso nde tolingi totiki yango ezotoka po ebela. En attendant tozo continuer awa totia viande na biso tozokanga viande na biso. Bandeko nanga oyo étape oyo ezodépendre kaka na yo moko. Soko olingi okoki kokalinga yango tout comme mpo kotia yango na four ou soit mpe okoki kotekisa nango kaka boye osandisi. Wana vraiment ezodépendre na yo moko ndenge olingeli. Nga na préféré nakalinga yango. Okoki kotia na four okoki kokalinga ou soit okoki mpe kaka kotia yango directement bongo ndenge kaka yo moko olingeli. Merci beaucoup. Oui, bandeko nanga awa toye mpona totala mbika na biso oyo totiaki soki ekomi na eta nini totala ensemble na bino parce que mbika il faut ebela bien ndenge eza surtout ndenge eza ya bambuma boye il faut ebela bien bomoni ewumelaka nano ebeli te donc il faut tobakisa lisusu mai totika yango etoka vraiment parce que il faut ebela. Soko poni kolamba mbika ya babuli boye bandeko il faut na patience parce que il faut ebela. Soki ebeli te eza mabe makasi. Bomoni tobakisi lisusu mai tokangi yango totiki yango etoka ebela. Bandeko awa toye lisusu awa bomoni kitalon na biso totie na moto en attendant tozozela mbika na biso ebela tozobongisa deja. Nayebisaki bino mafuta oyo ezalaki ya mafuta ebimaki na mbika na ngai yango oyo bomonaki yango bino nyonso. Nayebisa bino ke nakobwaka yango te nakosalela yango. Nazwi mafuta na ngai natie awa na moto natie na moto nazozwa oyo ezali matungulu na ngai parce que bomonaki ntango natutaki mbika bomona nasala kaka ai na timeri natiaki nde matungulu te siko nazwi matungulu na ngai natie nazwi ndembi na ngai natie parce que nasaleli kaka mafuta wana mpona boyebi deja mbika eza na mafuta ngombe eza na mafuta en plus nakalingi yango lisusu donc mpona koboya mafuta ebele na nzoto oza na oblige ya kosala nde tsenga nasali te okoki mpe kozwa na yo babiloko na yo nyonso otie mbala moko na kati ya mbika menga nasepeli kosala yango boye nasaleli juste mafuta wana oyo ebimaki na mbika aotia yango boye nazwi tomate na nga natie naotika yango ebela tokutani nakoya kolakisa bino. Merci bandeko wana bomoni mbika na biso totiaki mai vraiment ekiti tokatikati yango mike bomona mike makasi te mais eza kaka na boule nango vraiment mbika oyo etutami très bien nde tolobaki totia yango maki te mpo bamisusu batiaka maki mpona mbika esala baboule mais biso totie maki te etutami bien esali baboule na yango moko vraiment ebeli. Sikoyo tozozwa tokende kosisa kotia baingredient na biso biloko na biso na kati tokozwa awa bomoni viande na biso tolakisaki nde tokalingaki yango viande na biso awa ekalingami très bien totie sikoyo na kati ya mbika na biso tozwi sauce na biso tosalaki totie tobakisa nani mungwa te bandeko parce que bomoni viande na biso totie oyo eza soupe na biso oyo totokisaki nango viande tobwakaki te tobakisa nano mungwa te bandeko po totika biloko wana etoka tokotala soki mungwa ekoki te nde na nsima sikoyo tokoya kobakisa mungwa parce que biloko lokola bamungwa bamafuta fo kosala vraiment attention nango mpona raison ya basanté. Tobakisi lisusu mwa mai bomoni na kati natombola kamera tobakisi mai
tomba la caméra bomona pe wana sikombika na biso totiki yango bongo etoka biloko nyonso esangana tokoya kolakisa bino lisusu. Merci beaucoup. Oui, bandeko na ngai mbika na biso yango oyo vraiment bomoni yango etoki bien ebeli bien, donc ekomi vraiment na suka bozela tant topresente yango na sani tokolakisa bino na sani ndenge nini ebimi. Eza recette na biso ya mbika na ngombe tozela toke kopresente yango na kati ya sani. Merci. Oui, bandeko na ngai vraiment recette na biso ya mbika na ngombe yango oyo ekomi na suka bomoni yango vraiment ndenge ebimi na kati ya sani. Vraiment eza kitoko mingi, eza vraiment kitoko meka ozala desi te. Eza recette moko ezozwa temps ebele mpona kolamba yango parce que eza na betapi ebele, mais eza kitoko soki omeki okosepela na yango. Ndenge eza boye okoki kolia yango na loso soki olingi, soki olia fufu te okolia yango na kwanga, okolia yango na fufu, okolia yango na lituma, ndenge kaka monoko na yo ekosepela, ndenge kaka yo osepelaka kolia. Vraiment mpona recette na biso bandeko tosuki awa, kobosana te kosabone, kobosana te kopartage baninga misusu pe babénéficie na oyo yo ozwi. Merci beaucoup. Tokutani na ba recette na biso na ba émission misusu oyo ezali koya na kati ya chaîne na biso Voice TV officiel. Bye.